Matingo na ta telefone anga zo sonné. Oh papa ngai ko. Yo nani ono ngase Élysée. Papa soko tiki ngai na kokufa nini? Ona komi faze na komola la même tina be bembe na badei quoi na ba fille. Il a celui me l'a parlé. Écoutez-le d'abord. Hein, Élysée? Ça va, non? J'attends mon mari. Élysée. Moi, que l'Éternel dit ce que tu veux dire. Élysée. Pourquoi? Est-ce qu'on peut l'écouter? Je suis déjà là. Est-ce qu'on peut l'écouter? Lui là. Moi, je vais l'écouter. Oh. Moi, mon mariage, ça va passer une gala facile. Beaucoup de chaînes, tous les chaînes je connais. Partout j'ai fait l'émission, chef sa fille. Ni lui, ni Touba. Dans les galas faciles, beaucoup de chaînes. Moi-même je connais pas. Toi tu connais pas. Moi Dieu me parle de tout. Moi je connais. Moi-même je connais. Ma photo, hein? Il est venu me garder. Bon, Élysée. Oui papa, pardonne-moi, je t'appelle Dédé. Père, il m'a mis même les quoi, on appelle ça les crapauds. Dieu m'a sorti de ça, j'ai témoigné ça. Mon témoignage allait dans le CVV. Na rêvé d'auto. Balingaba ki famille qui n'a pas de bomanga. Quand on a rêvé ngo, nzamba bisinga poso nga prenoir, on ka mobali na yo. Mette frère, bo bongisa, po abala yo. Parce que déjà ba pesa mari, ba pesa déjà mbongo, ya libala papa pola na mamolani. Là quoi sanga no papa, ngane nazabo ifona biso vérité. Na bimaki na mutu moko abando sala misala mabe, c'est magicien. Bo excusez na terme mais bon il faut kana loba. En tout cas, il y a des choses qui système et asima. Donc, azaki na posa pa banda kokutana entre lokola mwasta mobile menantela ya. Mais non, magicien a déjà comment louer ndako. Mobile wana ki na système cité. Parce que si le solo ka deuxième jour et troisième jour boye to banaka ya ko ebisanga te, même ingape na lingaka ya un frère moko boye ya JCC. Abia lingaka ye. Ye Élysée alingaka frère moko boye ya JCC. Aza magicien. Voilà ça normal. Mwana moto te po akosangai abongwa ni pete po awangana Nzambe ya le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien, le Nazarien. Mana kitoko koma mokondima atako babakola ki mafuta na musakolima lelo ya yobolingo bateli le Nazarien. Pamboli oyo mona na katembeni mama kandelobi kolapye mapapu masope mafuta tokokesitana longo na nzambe oyo babenga na makomi. Shalom, bonsoir chez vous, peuple de Dieu, amoureux et amoureuses de Jésus-Christ de Nazareth. On est ensemble, il n'y a pas de souci. La princesse, donc, vous comprenez que tous à bout, il y a 22h passées, 23h. On avait déjà coupé ma kolala na mboka point noir. Mais juste là, que maman Tiffany faut la pose interview sur parce que bato bazo réclamer ka interview. Non, toti kasimate photo beta ma solo ndenge eza ndenge to ebela ki ndeko nani Élysée parce que koya na point noir ma preuve faut to suiza ndeko Élysée. Merci beaucoup à ma sœur Tania oya yambinga ina mboka oya point noir. Pourquoi pas la grande famille à CFMC, excusez, il y a Point Noir, voilà, je vois, c'est beau couple Babel, maman et papa, papa et maman Babel, na Point Noir, bandeko tout il y a CFMC, ou bayambinga anamboka Point Noir, pourquoi pas aussi la famille, il y a Ndeko Lapso Élysée, bayambinga est bien. Merci. Donc je vois aussi Papa Willy, Bobanga t'es invité dans la salle. Juste après cet élément, on a dédié à mon abatonion, surtout Bazoul Kakoui, la vérité sur la sœur Élysée. Bon, là, dans le bon autorisation, la photo présentée. Invité à Bisso, Yamoko le
Pardon. Assis sur son trône. Oh ya Bisson Tambe. Assis sur son trône. Bandi ça y est, on y va. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Assis sur son trône. Merci. Vous connaîtrez la vérité vous affranchira. N'est cap de plaisir ça. Maman Biti Kokelea, le Sakwatoire. Vous excusez pour la chapeau parce que je dormais déjà. Donc, on est déjà pour la Bolimpisa, Bayekola Musanga. Donc, Kakane, Nazaki, Nabajoking, Nangala. Donc, c'est pour la toute première fois que je réalise l'émission avec un chapeau parce que, écoute, on était à Pongi. C'est un peu ça parce que lobby n'a tant on a vol déjà pour la Braza Kinshasa Bolimbisa. Merci n'a pas dit la balle. Invité la gars on a écouté non combo penza frère Adolphe. Frère Adolphe. Shalom bonsoir. Shalom. Boni papa. Kimia ya Isezali. Vous invité à Souka ou na Royamba la bouteille le polo bina tant on a 6h 7h on a déjà à l'aéroport. Et ça n'a pas dit comment qu'on l'a mbote. Mbote bande konyo sa monde entier ba Holanda ngai frère Adolphe. Moi, je suis au ministère à combat. Voilà. Ministère à combat, tout est solo, il y a Sœur Élisée, autrement Rachel Olangi. Nous, nous avons dit que c'est un peu de sangana qui est fait dans joie. Les loba ou afu. Les loba ou nga nga loba boye. Nga na yeba ki Sœur wanate. Ngai na la ka frère ya ministère. Na pocha ki frère mo na nzela. Pour chaque mois frère moi na nzela balongola ki na musala tango bolongola musala banole la kutanenga na nzela ngana motiver frère na bino est-ce que yo ndimi Jésus Christ braquer kaka neutre je sais comment oui est-ce que yo ndimi yana mutu moko akobikisa yo frère wana ndimi adobi oui nani wana na expliquer Jésus Christ na bano motiver papa na ko la kisanga bité ngai na sambela na ministère ya combat yaka na ministère ya combat nzambe na biso aishuwaka te okozwa bikamwa pe solution na yo okozwa frère wana yi pendant 2 semaines alors aye bazongise babenge na musala bazongise na musala OK aya kopesa témoignage na kata ministère tango azopesa témoignage na kata ministère alobi po bomona nga awa ya ki frère Adolphe muto ayambanga na nzela kutanga na basusi wana alors na fait il a écrit tant oiseau bima ba Sœur Élisée balandaye par rapport à témoignage yo pesi on a posé numéro ya frère Adolphe na tokuta na ye ngana bi frère Sœur Élisée te pour na ministère ezara batubele ouais frère wana pesi numéro na ye pas na frère pas ya ba Sœur Élisée après 2 jours 3 jours ba benginga babike no papa toi na posa to mona bazara bango mibale ya JCC na yebisi bango non boyaka tokutana bino tokutana binini ka non papa par rapport ne toyoka message na yo toyebi pe frère wana pe nenga pesa biso na recherche comme yo kina na ko sambla na ngomba toza pe na posa tokina na ngomba na yo
tana bise no ya makambo nzambe tokobo yango te yaka tokende toluka nzambe po toyeko na mokili pona koluka nzambe tokendane première séance deuxième séance troisième séance tant toke troisième séance toke kuta na prophète moko na kati ya ngomba kuna na zamba prophète wana yaki na ba frère tobandi ko prier na kati ya ba frère wana prophète yaki yese réaliser ayebanaki na frère moko na kati wana tant tosilisi tosundi na biso tobando kita tozwe ba transport yake ngapelake kokenda kena isa réaliser ça fait moi 3 séances encore ayakate na ko benga ye ayipsinga no papa ngana malade comme ya malade problème ya te nga contribution na nga yango na pesi na tiki après encore tokuta na ministère alingi ko sentir ngate abaluki ngabe mais ma sœur qu'est-ce qui ne va pas alingo ça même mbote ngo sentir ngabe bon il y a pas de problème comme mutuna mutazo luka délivrance nzirane ya lola chaque pour soi des pour tous on ngala sala yango wana comme nga na vana na pointe na sala ape so na zuma congé na sala moi bilanga na na madingu na kinaki mena madingu et na ke madingu na ta téléphone nga zo sonner oh papa ngai oh yo nani ono nga se Élysée papa soko tiki ngai na kokufa nini ona komi faze na komola la même tina bembe na badei quoi na ba fille na pona nini o te papa comme les téléphone moi na expliquer vraiment kotika ngati esengela kinga melana benga prophète wana tukutane na zamba wana na pesi mena na bengi na prophète na expliquer prophète en tout cas nanaka c'est roto zaki na ye wana zolala libanda soki okozwila ngai comme na madingwa après enga mona ko ya to yeba nei to kosala prophète wana comme ayebaki abi no y a pas de problème pesi numéro na pesi numéro akekuta mena prophète akomovanda wana après 2 semaines nga mena na longwe madingu na yi mena na point noir tana yi na point noir na komaki dimanche après adoration na bengi aye na ndako tokuta na ndako mona sœur ani wana sala na restaurant te kana restaurant ipeka mwana ministère biso na biso ba na ministère to na vandisi wana na bando ko interroger ye Élysée nini ka tuka papa nga bitumba comment moi était Rachel Olangi Rachel Élysée Olangi biso to ebele awa kombo Élysée on habite soka bakisa Olangi na habite me wanga na ebele na Élysée abano betele solo mais na fait ali solo ko yipsanga no papa ngane nazabo ifona biso vérité na bimaki na mutu moko abano sala misala mabe c'est magicien bo excusez na terme mais bon il faut kana loba en tout cas que bataka liboso bano tia système ya sima donc azaki na posa pa banda ko kutana entre lokola mwasta mobile menantela ya sima mais non magicien a déjà comment ko louele ndako selon Élysée nga expliquer abano louenda ko anopesa ne liboso suko type wana ko mo ba te liboso sute komi esima ne ba welela kwana ya ngwana esengaki ba panda na nenga ba ando louenda ko eske abalaki famille non abalaki était bon 110 ans ne expliquer ba ndako ngo ba nova na grand frère na ye na grand frère na ye ba nova na ndako wana bunga na yebite nenga expliquer kana yebise bon pe to nova na no sentir na mauvais odeur na bisi sera ni no chelema ya asukoli ba pese bilia nga to yebani pete to famille to zaka famille en Christ na lobi na sœur aniwana comme maman restaurant à partir de aujourd'hui charge ne kolia et comme na maboko nanga de tous les jours aller à 500 francs yo maman ani na kimote na ndenge to yebana ministère pesa ka yema ya sukola mais à condition ngana pese soka boyi prier copier sur ration soka azane na prier pesa ka ration to bandi bongo bien malamu pepe alingi ko sokolate alingi pe prière te tito eko kabwana ye oyo ngana yebi pona Élysée ya moyo merci tant bozo kutana ye bozo kena bazamba azalaki tozonga nano pona tonito ba âge fille banda osola ni wana Élysée pour ba Élysée bazape belé na église hein fille wana oyo banda osola Élysée selon you à cause de ba âge bon si c'est toi à 22 ans 23 ans de la monnaie là qui OK 22 ans 23 22 à cause de 22 ans beaucoup tene na ba âge et beaucoup tene ba nini non kaka newe année OK merci 22 ans 23 ans bon là pas baby les autres monsieur pour la moi pied tant il y a monsieur qui m'a dit que malade garçon moko boye yo après il y a que se confie pas na yo yo za mo sena ensemble voilà mais yo sko yo olobaki na ye nini voilà ngana lobaki na ye tokota ba prière po biso kisi na biso ministère za prière
Maman Zala na comment mobala ngote bon na tuvana na tuna qui était eloko ne na sala erreur ya ngwana d'abord ngana tuna tuna bon na ngana na lubai na yana no kine na ba missionnaire après na komona non o pesa ka charge o bitumba nyonso même missionnaire azate biso ba l'accès biso tic-tac neni to ko bunde et on a bisa no mama to kota ba prière mais eloko ne yeko comme ça ya ko koma na bolembo ya prière alingi ko ya so na prière alingi ko ya so na ministère même la bouche wana alingi su goyat est-ce que mobala fetela que testa que tela msanza na kata sifa aussi mobala parce que bon wana vraiment aucun non la mobile wana gina sifa cité parce que si le solo ka deuxième jour et troisième jour boye to vana ka ya ko bisanga te même nga pe na linga ka ya un frère moko boye ya JCC abia linga ka ye Élysée alingaka frère moko boye ya JCC aza magistrat wana za normal pardon albinini ye alingaka frère moko ya JCC aza magistrat so na grand tribunal boye na yebi frère wana te d'ailleurs on sepela né déjà ouais abano sepela na frère wana alingaka ye ngabi oh mais yo comment yo kolinga mobale avec mobile te après moko ko sutu la place na ko mona suspect moko mutu on dit o te frère wana tukanga na kolimbisa ite makambo asalinga kolimbisa oh yes quoi salio nini o te makambo na no expliquer binote place na mona louche ngabite mama yo faut sambe faut kota ba prière makasi leo ça c'est déjà depuis longtemps on a souci beaucoup de souci bon et toi no kutana eso oui toi no kutana mais comment on betanga kara même tisiko soka moninga kopia ngambo tete OK akopia amona nga kutu onde déjà mon frère wa JCC o ya kufela mayaka oui oui na ba enseignement na ngata ma expliquer za mwindu alingola ta lunette bo tout frère wa ngala tele il faut ko landira mututi frère ngora ndeni wote amwindu boye na lunette alingala ta lunette mais yo kutana photo c'est frère sœur non mais ngana poser frère wana ba question te opposé te na poser te na lukaka siko na poser question bon comme il kamoyi abiko na ko luka me ngana poser mais na ta wanaaki na problème na ngote na ki na idée te que non poser frère que non comment yo selon yo o communication na yo ezani eza ba combat spirituel ndanga na ya ba combat le ke belé abondi combat matiti na combat combat comité na mutu et c'est liboma to ezali frère o totanga o ya betela kio ba kabona ki déjà oui ceci ba kabona ke po ndako pene ye pena yaka na saki neti na église à prophète wana oya banola la wana mais na saki na bilamba oui ezani donc so nga omoni diable alingaka bana nzambe te selon nga yalika ba combat et puis azwa traitement c'est tout ana problème nde ya mutu et cause à la palisse cérébrale et cause à la bowana les restes mususu prière na l'hôpital on a la kopesa conseil yango ezali ki intervention papa na biso bo retenir malobezo ke na kokanezali ya combat magicien ne bimi plusieurs fois donc bo chasser au lieu que vous allez na babulu et qui a des missions ya ko critiquer ka tout ça tous en l'état ya ko bondela pour notre sœur donc azar réclamé je peux dire au-delà ya folie azar réclamé na monde de ténèbres donc besoin toi disons besoin tant il y a au bon de la pour naïe alors on le fait merci beaucoup les vidéos na ngaya suka na mboka kwa noir na pesi merci na bandeko nyonso oyo ba pesi espace ndenge na baki na départ CFMC.noir merci na Kay beaucoup plus na papa Babel na maman et ma papa Bebel na maman Bebel na point noir merci vraiment na Kay et merci beaucoup plus na libote ndeko Élysée batika kingate donc bazaki tongo midi pourquoi donc kozala na ngai ko balingi atate ke na tikala na espace ngamoko bazaki na ngelongo là je vois Israël je vois Junior et na Fata qui doit ma passe na mibale merci aussi na ndeko Grâce oyo azaki côté ya sima ya caméra merci na papa Willy o banda fonga la porte et na surtout na kota merci mingi na bandeko nyonso na bosa mutu te maman Ruth merci na belubu na yo merci na batu tout ya CFMC.noir na lingi bino mingi na biete to kuta na Jesus na mikolo oyo ezoya soki Yesu masi azongi te merci à ma sœur Tania oyo pe azana mboka point noir na bébé na biso Ethan tcha Laisse-le là parler. Écoutez-le d'abord. Hein, Élysée? Ça va, non?
Africain du bal là. Elle est toute belle là. Africaine. Non, faut pas me poser. Moi je blague pas avec toi. Moi je connais. Africain du bal. Quand c'est invité, ça n'a pas d'avis. Je connais bien. J'attends mon mari. Moi je connais. Je fais les blagues. Mais tu étais dans sa maison, ok, tout de parler. Il m'a invité pour me tuer. Dieu m'a parlé de ça. Bon, maintenant on va écouter ce qu'elle va. Moi, il est pasteur, maman pasteur, tout là. Moi, je te refuse de répondre à téléphone. Tu connais pas. Moi, j'ai fait l'émission à la Guine. Des gens au moins me kidnappé. Tu m'as pas vu ça. Pourquoi tu veux le voir? Pourquoi pas je fais chez toi? Élisée. Moi, c'est l'éternel, tu sais que tu veux le dire. Élisée. Pourquoi pas? Est-ce qu'on peut l'écouter? Je suis déjà venue. Est-ce qu'on peut l'écouter? Lui là, jamais. Moi je vais l'écouter. Oh. Laisse-moi, moi je vais l'écouter. Reste tranquille. Ouais. Elle peut parler, moi je vais l'écouter. Non, elle ne veut pas me parler. Je ne veux pas parler. Hein? Elle ne veut pas me parler. Moi, je suis venue ici chez elle. Elle n'a pas vu ma tenue. La photo, il y a eu à Libal. Ma photo, elle va là. Moi, je suis avec mon père. J'ai collé à lui. Je veux que je continue avec mon père. J'ai collé à lui. Moi, mon mariage, ça va passer une gala facile. Beaucoup de chaînes. Tous les chaînes, je connais. Partout, j'ai fait l'émission. Chef, sa fille. Ni lui, ni Touma Touba. Dans les galas faciles, beaucoup de chaînes. Moi-même, je connais, tu connais pas. Toi, tu connais pas. Moi, Dieu me parle de tout. Moi, je connais. Moi-même, je connais. Ma photo. Il est venu me garder. Moi, mon mari était ici. J'attends mon mari. Ton mari, c'est qui? Pourquoi je vais le dire? Tu es qui? Mon mari, c'est mec de quoi? C'est un avocat. Mais quand c'est au cas, il sort. Bon, Élisée. Oui, papa, pardonne-moi, je t'appelle Dédé. Otombokate. Omoni otolobaki mokolo wana. Nayebisaki otikana na kombo ya maître frère. C'est mon mari. Maître frère aza na fiancé na ye. C'est moi. Soko ayoki yango bokobebana. Il aime ça. C'est Donc lui qui m'a tika. invité. Non, laisse ça. C'est lui qui m'a invité, je viens. Voilà, laisse de parler de maître frère. Pour l'instant, moi je suis appelé ici pour te faire le photo. Maintenant toi tu parles autre chose. Non, c'est lui qui m'a appelé. C'est ça. Écoute ce qu'il y a. Siko yo bote avant na photo sola na ngana yo kala. Non. Je refuse. Moi, je Eh, na lingo sola na bongo na so photo. Non, je pense pas avec lui. Non. Côté na. Moi, je ne connais pas. Quand me prends David, toi, tu penses moi, je ne connais pas. Toi, tu penses moi, je ne connais pas. Sa fille, bien dit ta fille, il modéré, il fait les prières, il fait les catations. J'ai caché. Toi, tu penses que tu vas me préparer les publicités, tu mets les gardes là-bas haut. Il m'a menti, hein. On va aller chercher l'hôtel, j'ai l'église, lui là. Tu dors à mon église, donne-moi les confiances. Moi, je regarde. Moi, je vois les choses. Toi, tu penses que je ne vois pas. Tout ce que j'ai dit, c'est la vérité. Ton cœur. Bon, Élisée. Non, pas la conscience. Écoute Élisée. Il ne faut pas trop parler. Je t'avais interdit de beaucoup parler. Oui. Moi, je veux la vérité, rien que la vérité. Oui, c'est la vérité. Voilà. Parce que le jour là, tu as beaucoup crié. Hein. Tu as dit que Naloba n'a ko. Oui, c'est le Dieu qui m'a dit Naloba n'a que ko. je parle en co. Mon père, c'est un sorcier, c'est dans les ténèbres. C'est un Lucifer. Il m'a mis même les quoi, les... Oh, ils sont à Kawanani, du gorodo. On appelle ça les crapauds. Dieu m'a sorti de ça. J'ai témoigné ça. Mon témoignage, ça allait dans le CVV. Si les gens connaissent ça, ils montent même dans le CVV, les gens vont le voir. À cause de la prière de bien-aimé, ma mari qui a fait le séminaire, l'homme fort, il tombe. J'ai prié, j'ai beaucoup pleuré, j'ai cherché Dieu à toutes les façons. Dieu m'a délivré de ça. Donc ce que j'ai dit, c'est vrai. Ce n'est pas les mensonges. Mon père, Paul David Olangi, biologique, c'est mon père, c'est un sorcier. C'est le Dieu qui m'a délivré, le Dieu de Papa Olangi, Maman Olangi, c'est mes grands-parents. Je suis Elisabeth Olangi Baraka. Élisée, oui, dis-nous comment tu es arrivée ici à Pointe-Noire. Bon, pendant que cette famille me kidnappait, j'ai fui. Il y a une chaîne, j'ai fait l'émission. Les chaînes là, il m'a dit qu'on va me voyager dans le pays. Poto, j'ai choisi Maman Tina, les chaînes de Maman Tina. Mais j'ai oublié le nom, les chaînes de Maman Tina.
Maintenant, j'ai parti là-bas parce que j'ai fait l'émission non, dis-moi ce que tu m'as dit à la fois passée. La manière que tu es arrivé de Kinshasa jusqu'à Pointe-Noire. Maintenant, je prends là-bas, j'ai fait l'émission, il y a la fête là. Maintenant, Maman Tina, il envoie l'argent à Tini Mbongo pour qu'il va sommer la bilamba, balatisanga pour famille na bazwa ki biloko. Maintenant, tant va pesi nga Mbongo, avant la voir Mbongo, na rêvé ndoto, balinga ba ki famille na kinapinge bomanga. Tant na rêvé ngo, nzamba ebisinga poso nga Pointe-Noire, oluka mobali na yo, mete frère, bobongisa pour abala yo. Parce que déjà bapesa mari, bapesa déjà Mbongo, ya libala apa papola na mamolani. Na âge à 2 mois, c'est ça l'alliance. Et ce qu'elle a fait, faites ezilaka yo, poso nga kuna, bobongisa kota prière. On a beaucoup de choses. Quand la coûte la journaliste par Peggy, après j'ai oublié tous les rêves là. Maintenant peut-être tant après ce qu'on a bossé les rêves. Quand on a commis qu'on a marché dans Zan pour la somme de révélation, on va révéler d'autres trucs. Donc on a tout papa Mokobo. Nabi papa, est-ce que tu peux m'aider? Regarde ce que j'ai rêvé. Écoute, papa, laisse d'abord les songes. Moi je veux seulement savoir la manière que tu as quitté Kinshasa et arrivé à Brazza, c'était comment? Bon, il m'a donné $40. J'ai parti à Malouk. Les gens connaissent ça. Maintenant, j'ai changé ça. $20, c'est 40 000 francs, il y a un franc congolais. Maintenant, j'ai resté avec $10 et $20, j'ai caché ça. Maintenant, j'ai dépensé 5 000 pour les billets jusqu'à Malouk. Maintenant, ça reste 35 000 fois CFA. J'ai changé $20, on a changé $20. Maintenant, j'ai rentré. Maintenant, j'ai demandé, papa moko m'a expliqué, je vais te aider. À 4 bateau, à 4 saka. Na mboka moko boso komi na mboka ngo baswaka moto. Moto ebimiso tina 45. Na 45 tiki télé. Docteur komi singa na zombi siko na nini o. Côté ba 400 liboso ba papa o ba edanga ba tete la wana ba yebi déjà émission de la lubaka. Tant ba 400 na libongo atala ngai. Na kekuna c'est là-bas au change de dollars. Na changé $20 wana. Au pesaki bateau combien masou au pesaki pirogue 35 000 francs. Au pesaki bango 35 000 ba commission tina Kintélé. Tina Kintélé. Maintenant après Kintélé ça la gagné. Après Kintélé na tant on 4 ba tango ba 4 ba et là tu m'a payé nga ba pièce. Ça c'est nga na mal à l'aise. Mal à l'aise né na kitina hôpital à Talangai. Hôpital à Talangai na koti na ketikuna. Pour na ça nini on a changé $20. Au dollar na le Congo va changer kango pour ma femme va utiliser kango pour moi ndé na coach kuna na tout ni moi mobile moko aider nga to keto changer on a 11 000. Maintenant comme il a raté qui déjà c'est du nord voyage qui na na mbongo wana elinga ke simba te ndé la lobby a pas de problème na zui na ye na coopérer na mituka minene wana na zape na téléphone na sombelenga mituka minene ya babus wana ya babus wana ba Raymond na coopérer na 5 000 francs. Quand on a 5 000 francs, on a promis na mboka oyo. So leki dolisi, oleki kai. Mboka mabo avant comme dolisi ba benga libusu. Maintenant ba kitinga na transport esilenga na vite téléphone o ba pega sombelenga. Dans sombelenga na 11 000 francs ya ki. Maintenant na ziango na teke yango na 3 000. 3 000 wana ne ba comme singa ti Pointe-Noire. Donc na comme elendi. Donc na comme elendi na ba bout na minuit. Na éviter que awa balongola couvre feu. Na bi moyen ya la style Victoire ezate na luka place na la na ke na l'hôpital. L'hôpital a cité. L'hôpital a cité za munene ba Holanda na kinde ba benga ka hôpital a munene ya mama e. Na sengi na bi papa na uti voyage pour aider ga tout na expliquer. Papa na bi a frère ngalo bi apesa medu na lali. Na l'hôpital a munene ya Sisi. Na lali après bila batonga na lamtaki ba 5 heures papa na la musinga bi bona aider okende na yo. Na bi c'est bon merci. Donc na ye na ngela kina la côte. Côté eza plage la côte bateau baza ba payer étranger ba yebiti eza la plage. Donc na comme na pembi ndam temaji ko vanda te. Souviens-toi révélation na yebisa ki okende ko luka mobile na yo. Bokutana. Bo solo la message qu'on a fait ça. Il y a pas de problème na yaki. Dans la yé, dans le vite avant la quota, on a coûté là-bas responsable. Na kangi place, on a expliqué qui pour tous en là-bas qui
révélation au Nzambe ndenza ma pesi nga révélation pour na kutana ngo balanga nga la salle makele nga mi je rentre parce que ici c'est nous naza koka ba pola na mamola biologique je suis ta fille je vais rentrer après maintenant ba pekisi nga la bila kokota je fais les bagailles moi je dis je vais appeler la police après papa qui bango l'a dit rentre à prière d'abord Dieu va le parler. J'ai dit il n'y a pas de problème. Moi j'aime la prière. Moi j'ai dit il n'y a pas de problème. J'ai retiré mes habits. Après j'ai ça là. Nakangati yango nakira. Pour bakira tokanga biloko. Nakangi. Dans la kangi na récupérer yango na bimi na bandikoya. Na yo qui comptait pas qui bango nazaki na nzala pesi na bisap na lipa 100 francs. Na bandi kolia na keti na la côte na bandi sui na bandi ko réfléchir. Nenda malobi ba révélation na wana ndi ekokokisama. Kende ko luka fiancé na yo. Ndela kende ko luka mobali nanga. Ayebisinga na yaka dimanche. Ndela ye dimanche aza adoration azozela ye. Na fuka mela ye. Tokutana na ye azwanga amemanga tokenela ye ndako. Ba révélation tout nazwaki yango wana na ngena do. Yango wana naza adoration azozela mobali nanga maître Fred. On a loba na télé azwanga tokene ndako. Mbonga libala papola na mamola déjà balia. Donc etikala ka mariage. Obligé. Le maître frère ou maître frère. Maître frère. Maître frère. Oui, c'est ça. Oui, ndako na ye. Bon, puisque on a la JCC, tokendaka te. D'accord. Oyebi bureau na ye. Tokendaka te. Te bureau yebi. Bureau na ye. Yebi aza avocat. Oyebi bureau na ye. Ah, naza avocat. Bureau neza na vie. Okenda neza na bureau na ye. Ah, tokutana ene kuna na bureau. Poto on a kei na kenya koluke na bureau nda ebisenga dimanche na ya. Siko libala ngo bosala ka wa. Tango na bungaka na 2 mois. Papola na mamola ngito makotaka prière na bakoko nanga ela papola nga na mama nanga nde na mama nanga to makoti prière nzamba elisi bango baya koluka nga naza papa na ye bisayo depuis mokolo wana alobaki na yo na papa botika ya koloba mingi te ovanda kai nga naza na posa ozala propre parce que tala ndenge oza salite moto oyo koya koluka mobile na bilamba salite akosombela nga bilamba ye moko ayebisaki ngai dimanche akosombela nga kokipe nga donc vi na nga c'est lui je suis reconnaissant je suis venu donner reconnaissance c'est ça il est déjà message. Ok. Et tu dois haïr le péché. Marche dans la vérité. Haïr le péché. Tu dois fuir et haïr le péché. Fuir l'impudicité. Haïr le péché. Et tu dois haïr le péché. Sweet
aza mwana moto te po akosa ngai abongwani mpe te po awangana nzambe ya le nazarien